La maman des enfants. Qui me l'a mis? Maman des enfants. Maman va les faire. Là, il va te dire que maman va les amener en colonie. Les akawana, mais quand même, tu te poses, on va les amuser. La princesse. Petite sœur ya Maria. Wa malamu mewana enza Voilà. On va tapoter. On a retard. Tapoter, partager, partager. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter. Maman veut me on dit, on dit, on a réponse à la pour le bac de l'ennemi pour tel que la moisse n'a pas l'ennemi pour le tel que la moelle n'a Azo salé, azo salé, Zamakaba sangolue, azo salé, azo salé, salé langa yeso, yeso, salé langa yeso, yeso. Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo. Na pena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zabaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Unela nga Yesu, Yesu. Senga 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 Kale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Kale bibi ya bisenga senga senga Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kochikanga ite. Lokotanga yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo. Mesa wafako, mesa wafako.
watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe zamaka basangolue azosale salilanga yesu yesu oh salilanga yesu yesu Alléluia yesu azala bamoi kombama na yo jésus kombama tilobo yesu nalingi natatola yesu papa nalingi natemonie nzambe ndola ye ngape natatola bonzambe na yo bamiswa bato yoka bosenga na nga nzambe akabasa ye yoka shije na nga ye nzambe ndola ye naye na bapasi na nga kosa bonzambe na yo naye na kozanga na nga kosa bonzambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salilanga yesu yesu salelanga yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yesu yesu undelanga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci jésus nalebi bia bisengasenga nzamba ndonda nalebi bia pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bia bisengasenga nzamba ndonda lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jésus kotikanga te lokotanga
Eh bien, avant de commencer, nous avons quelques Samba Manuengo Frémy, s'il est là présent, qu'il puisse s'élever. Il est là, le responsable de M. Frémy. Papa, avancez s'il vous plaît. Mademoiselle Agneau, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Des questions vous concernant. Connaissez-vous cette demoiselle qui est ici devant vous? Je le connais. Qualité de... La qualité de ma femme, de mon enfant. Donc vous nous confirmez que c'est bel et bien elle à qui vous avez versé la dot? C'est les parents de madame Moselle. Vous avez versé la dame? Vous avez versé la dot pour la dame, pour la mariée, disons? Oui, oui. Vous avez tout versé? Oui, j'ai versé tout. Ok, merci. Une dernière question. L'avez-vous ramassé quelque part? Ah non. Expliquez-nous. Mais je reconnais que c'est la fille de mon fils. Donc nous avons juste besoin de savoir si vous l'avez mariée. C'est simple que ça. Parce que d'habitude nous attendons tellement de choses à cause de cela. Merci beaucoup papa. Prière de plan de prince, mademoiselle. Le responsable de mademoiselle Agneau et monsieur Frémy, vous vous levez s'il vous plaît. Papa, connaissez-vous le monsieur ici présent? Oui, je le connais. Qualité de... Le mari de ma fille. Vous nous confirmez que c'est bel et bien le monsieur ici présent qui a marié votre enfant? Si, si. Vous nous confirmez qu'il a tout honoré ce qui était demandé sur la liste de la dot? Il a tout honoré. Il est ton papa s'il lui reste quelque chose de le signaler. Pardon? S'il lui reste quelque chose qu'il n'a pas pu verser, vous le signalez. Absolument oui. Donc nous pouvons applaudir pour messieurs Frémy s'il vous plaît. Et une dernière question concernant l'auditoire. Est-ce qu'il y a parmi nous ceux qui ne voudront pas assez que ces deux personnes ici puissent se marier? Nous constatons qu'il n'y a personne. Nous pouvons commencer notre cérémonie. Bien, merci beaucoup. Je crois que les premières choses sont dites. Le mariage civil, c'est un engagement qu'il faut respecter. Le mariage civil, c'est un engagement. Et puis, il y a tout ça, l'étape, ainsi, la loi punit le mariage civil, article 330 Code de la famille. Le mariage comme étant un acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre dans un lien d'un précédent mariage enregistré qui établissent entre eux une union légale. Je dis bien une union légale. Une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le code de la famille. Il y a deux familles, famille en bas et famille en moisi, Yokani, de Makamba Libala et Bani. Le bil sous Libala et Zalinde, la capacité, Makoka Yakobal, qui peut se marier. Ce ne sont pas les mineurs, ni les démons, ni les imbéciles, ni les fous. Mais il faut qu'il y ait une personne normale et qui est capable d'assumer toutes ses responsabilités. Ndé Akobal. Et c'est ainsi souvent, ici chez nous, nous n'avons pas cette habitude. Mais nous le disons souvent, avant de se marier, quelle que soit qualité physique et amoureux, il faut souvent passer par un examen médical pour savoir, un, ce qui vous ont la compatibilité, dans ma deux, s'il y a peut-être mon qui ne sera pas capable de procréer,
Mais on ne le fait pas. Quand on se voit, on s'aime, on dit bon, c'est fini, on fait route ensemble, même si on ne se connaît pas. Et de 3, on vous dit qu'il faut le versement de la dot. Article 361, comme il a fait, la loi dit l'homme, la famille de l'homme et la famille de la femme doivent se convenir sur ce qu'il faut faire. Et on a salamaki, papa tuni, toyoki. Au pesa mbongo alibala, to pesaki. Ozoaki mbongo alibala, to zoaki. Nyongo ezali, nyongo ezate. Il va tourner ce qui n'a pas lingi libala et salamate, to azate. On vous dit encore, na kati, ya mbongo alibala, à l'article 364, la loi dit au banque Lambert T. Pour les arrêter que non, et Omeli, et Mati, ou bien, et c'est les valeurs équitées. Bon, alibala, c'est la valeur T. Ce qui fait que Mataraté et qui Taraté, ça garde la valeur constante. Bon, alibala, c'est pour une seule femme et un seul homme. Les athèmes au bal à Kofi, peut-être que tu as les bélés. Allez, moi c'est Yana Ngai, moi c'est un décollant. T'es à la raté. Moi c'est à Kofi, on va la non, non, comme moi c'est à Kofi, comme ça, moi je peux s'engager qui n'est moko, cousine, non, il n'y a pas de remplacement numérique. Bon, à Libala, bazon c'est à Kangolère Nini. Ce qui moi ça dans ma casse à Kosala mon bongo, toi c'est-à-dire que moi si Azana ne me pas balayer, pas passer les bons. C'est à ce moment-là que parce que un bon on a baillé kozong c'est le mobile. Bon à Libala baroki kozong c'était kozong c'est nambu comme dit la loi. Ce qui est loyo que moi si en nuni et pas mobile. Moi si à botter le mobile ban et bili. Le tribunal de paix seul peut décider. Il va payer sur un petit rien où on ne vous donne rien. Et en cas où la femme tombe malade et devient invalide chez l'homme, il est prévu que il va les coups à ceux qui m'ont pas la sengi. C'est comme la femme aussi, comme on va la comme invalide, on peut toujours faire le divorce. Mais il y a une condition. Ça veut dire que s'il y a cela, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui m'ont dit comme invalide et pas na yo comme ils vont faire ce divorce. Pour la femme, l'homme prendra cette femme en charge jusqu'à son dernier jour sur la terre. Il va les confis. Tu qui a qui n'est pas dans mon bana ko supporter na matamuné nyons timorlero. Moi soro kimi mobile parce que comme invalide, comme na nini à ce moment-là pour moi sur ko vendre na été. Mais au côté dommagé, mon bal selon dégayé à côté. Vous salez en côté, mais la grande distance à venir. Nous avons dit une union légale. Il n'y a pas de ça à mi. Qui peut se marier de l'audience? Il faut un majeur. Une personne capable. Pour bala, il faut bon aller les pesa. Pour ceux qui vont aller les pesa quitter pour dire qu'il y a awate. La dernière condition qu'il faut. Respecter toutes les lois au l'État nous dit. Soko sali moninga et de la infraction, c'est ça etc. entre l'homme et la femme. Pas d'injure, pas de bagarre, calomnie, médisance, voie de fait. Voie de fait, ils allaient celui qui au kangi, moi c'est na souki. Moi c'est celui qui a joué kangi, moi na cravate. Moi pas celui qui a joué sauté maïs, sur le bloc à colia, à sopeli moninga. Pas de destruction méchante. Au celui qui, au bandi ko buka buka bilo ko andako. Au tibi bilo ko mbate bilo ko moitié na yo. Ko ki malibala te. Ko boya ko sala misala libala te. Oboya kopesa biloko akolia te. Kobengana moninga na mbeto te. Ko violer moninga pété. Obekelobi, il faut respecter. Yo mutu mususu za ndo kote pana bango ozala oyo lingite. Yo mutu mususu e pana bango
vous n'avez pas le droit de prendre quelque chose de force. Vous faites l'extorsion. Au côté de Makasi, violation de domicile. L'adultère, l'infidélité. L'adultère, il y a caractère injurieux. Aujourd'hui, quand on a un ndako, on a un tribunal. L'adultère, bisoto mesana awa, moi sans déconner, bobala déconner. Sona muni na mwasi mususu ndenge na kusala mwasi wana ndenge na kusala mbali wana komeka na yote. Les droits pénals spéciaux interdits formellement. Seul mobala kokanga mwasi na ye mwasi nde akoki kokanga mobali ni un point trait. Yo mtu mususu ko moni kuyebisa mobali kuyebisa mwasi te kanga munoko likana yo. Tika bango mota ko bango na basa. Mais comme c'était un fait qui est mauvais, qu'est-ce qu'on peut faire? En ce moment-là, le cas de stratégie na yo. Avec yo mto yebisi. Soka fundi yo pour kanama pour futa mande parce que ça dit trouble de ménage. Article 349, ça doit dire, l'article 331, les cours et tribunaux sont là pour sauvegarder l'intérêt supérieur du ménage. On a toujours un tribunal libéral, tribunal de grande instance, tribunal de paix. Tribunal de paix, au Bandalibala, au Telamakambeteli, au Koutimiamalam. Tribunal de grande instance pour toute infraction pénale. Pour ça, dans le Katalibala. L'article 349, on dit le but essentiel du mariage est de créer une union entre un homme et une femme jusqu'à la fin de la vie de l'un d'entre eux pour procréer l'espèce et partager leur commune destinée. L'État congolais ayebi libala kaka ya mwasi moko mobali moko ayebi polygamie te mobali moko ba sebele ayebi polyandrie te mwasi moko mibali ebele ayebi bigamie te nanu libala bosaki liboso nani epandani na tribunal de paix te oke kobala libala mosusu. L'article 165 de la famille Lobi, la femme a comme demeure là où elle est mariée. Ndako oyo leloyo anyo azokende kokota ndako wana ekomi ya bango mibale mutako bengana moninga azati. Il n'y a que deux personnes qui peuvent leur sortir de cette maison. La première c'est la mort, la deuxième c'est le tribunal de paix. On va constater que le comportement au balai est mabe, mais comme boye moi si bima. Comportement moi c'est nini, mo balai yo bima tikelaye. Mais mutu mususu te, yango batuna ki question, nana alingi libalo esala mate. Po ko ba, la ba langa yana ite. La ba ngai noko na ite, l'air yango yo. Soko za noko za papa za maman, olingi libala te, c'est l'heure de dire que non, je ne veux pas ce mariage. Parce que juste après ici, c'est fini. Il n'y a que ces deux personnes qui peuvent le séparer. Iwa ou bien tribunal. Perpétuer l'espèce. C'est pourquoi j'ai parlé au début sur la capacité. Il faut que Bota, malgré maternité comme au félé, mais Bota n'a pas eu. Il faut que ton dise à mon kili, mon bimbamba, mon thé. Kobote, ça bien. Bon, c'est qu'on l'a saka. Tangi saka. Lati saka. L'air est malade qui n'est qu'au hôpital. C'est un grand problème. Et puis, on vous dit encore que Ndenge Bozali Sikamoko, partagez votre commune destinée. Avenir Yanda Konabino, c'est pour entre vos mains. Chaque couple, chaque mariage a ses réalités. Libalo Batubabuna Mikolonyons, ça bien. Au côté na kato tika na son. Libalo ba finga na mikolo nyonso, baza bien. Au côté na kato tika na son. Libalo ba mela na boko masanga mikolo nyonso. Au côté na kato tika na son. Libalo ndako na bango eza stade, au keti au beti balo bimina yo, etali bango te baza te na kiti te. Kamwa ki boisa moko bi ba bande la un point, ba kiti santemba le misato et pa na bango c'est bien. Mabala mutusu
ata ku posa komela mai yaka parce que tango teleka ndako obi oui. C'est vous qui allez faire de votre maison ce que vous voulez que ce soit. Pour de la famille, il faut enregistrer l'enfant à l'état civil pendant 90 jours. Dans les 90 jours, pendant mon a Kogotama, qui est un état civil comme ça, moi, on a procédé. Tout ça, la monté. Le pays sous vous avez 30 jours. Qu'il y ait un état civil soit acte de décès. Mais l'article 114 peut se rappeler. Mouta a salé le courant en athée à un amende de 500 000 à 1 million de francs congolais. Ce qui tout lundi, c'est grave. C'est comme ma balle. Après 3 mois, il faut verser pour ma dot, passer à l'état civil pour ne pas ma camion. Tant que vous allez à monter, avant il y a côté la mariage, il faut passer par le jugement. L'arrêtement t'a dit faire un mariage, il a signé pour c'est la camion. Donc ce sont les sanctions prévues par la loi. La preuve du mariage, c'est de présenter devant le tribunal un acte de mariage qui est appelé contrat de mariage ou alors un livret de ménage. Ce sont les deux preuves légales de l'État démarqué où il y a Adam Moubalia, où il y a Adam Mouazia. Le fait de rester longtemps avec une femme, rester longtemps avec un homme, faire beaucoup d'enfants, cela ne veut pas dire que beaucoup de moi de Moubalia. Le fait aussi. Mettre 2 mains sur ses épaules et frémir le tien par la gauche. Faut pousser la basse. Voilà. Donc on fait les régulations à courant. Bien. Pardon. Je vais vous poser une question pour qu'on réponde à Ngaï. Nandimi Kozwa demoiselle Tembo pas très bien de bosser dans le coin moi c'est Ngaï il y a Liba. On dit Nandimi n'a pas réponse à la pour le bac Nandimi Kozwa tel que la moi c'est Ngaï. Nandimi Kozwa monsieur tel que la mobile Ngaï. C'est ça la réponse. Ce qu'on boy le bien à boy. Mais c'est ça Manuel Frémy. On dit que nous avons beaucoup de personnes qui ont fait état civil. Ba boti na bino, ba témoin. Na ba tenyon so ba yi a pour le na bino. Kozwa demoiselle Dembo Agnon, ko ya telemi liboso na yo. Ko la mwasi no ya libala. Oui, Nandimi Kozwa Agnon Dembo lokola mwasi na ngai. Mère ma petit. Dembo Senganyo. Nandimi pe na motema ko de bosina mwa fisi état civil. La batime ba botte me de bazala na batunos. Kozwa mese samba Frémy pas de bosina yo. Le kola mobali na yo ya libala. Kozwa Frémy, Kozwa papa la témoin, quand la mbaya Roger,
voyez, Bisangai, on dit que Frémi a joué à Agneau, le père Moïse n'a pas. Je vous vois, papa n'a pas mal. On dit que nous avons de besoin d'officier de civil. Il y a un balai à Télémi, à Boti, à Batios Mazali, Awa, que M. Samba, Mme Frémi, a joué demoiselle d'Embosenga, Agneau, pas très bien, pour la Moïse n'a pas. Oui, tu as bien relation avec moi, puis tu as dit, pas à moi si, dans le bal. Papa Frédi, na maman Agnon, pas à moi si, dans le bal. Mon corps, il faut que nous officier d'état civil. Il y a un balai à Télémi, pour Zobal Salelo. Il y a un Boti, na Batignon, sur Bazali, Awa, qui est demoiselle d'Embosenga, Agnon. Alors, monsieur, Samba m'a même fait mettre les boutons à l'école. Il va aller à l'Ibar. Nandimi papa. Papa Frémi a zoigné des mots pour la moitié de Monsieur Samba m'a même Frémi, demoiselle d'Embosenga, Agnon. Ayant accepté l'événement sans pression ni contrainte devant l'officier de l'état civil, leurs parents respectifs, leurs témoins et le public qui est venu pour la circonstance se prendre comme mari et femme, étant investis par l'encadré de l'officier de l'état civil, prenant acte de leur consentement, j'ai prononcé seulement cet instant qu'ils sont unis légalement par les mariages civils et deviennent à l'instant même époux et époux. Les très sincères félicitations et nous vous souhaitons le bienvenue dans le club de mariage. Maintenant, politique naba agneau. Agneau. Naba bague naba ngo oyo ya sisi. Les bagues ne sont pas pour les églises, les bagues sont pour l'état civil. Alors, l'église a un rôle naïs à l'écopambo la babalani et ceux qui wantent. Mais Azan a tenté, il fallait apprendre la barbe dans l'état civil. Pour ce qui est minimum des Zaki, là, tu as un ami sur le moins sur ainsi, M. Frémi, qui prend d'abord la bague de sa femme pour montrer au public. Zoa bague à moi, sinon. Alors, quand mon Frémi a donné la Sabatunion, ce bague à moi, moi, je peux adorer la Kissa. Batunion, le bon qu'on est à gauche. Tokei. La Kissa, Agneau, la Kissa, le bon à gauche. La Kissa, le bon à gauche. Ça va tenir. Sikoyo, ton combine article 300 le but qui s'engage, engagement nini, promesse de nous ça, et les mois sur les poursuites dans les on peut ces promesses nini, engagement de temps pour vous années ensemble, vous ça nini, voilà. Passez le bord à gauche, agneau. Agneau Dembo, Moukarame. Apocalypse et l'ange. Chapitre Souka. Yabolingo. Je te promets ma fidélité, mon soutien, ma confiance envers toi. Tout notre amour, je vais partager avec toi les bons moments de la vie jusqu'à nos jours. Je t'aime, chérie. Madame Samba Gamba ala kisabato Banda kola kisabato pe ye monsieur Samba azo la kisabato à gauche
Engagement exalté. Les autres engagements. Laissez le droit à gauche. Alors, Simbela est micro. Action. Ciao. Pose un micro, papa. Pose un micro. Monsieur mon homme. Monsieur mon amour. Monsieur mon bonheur. Je te fais porter cet anneau. La signe à Bolivia Bissot. Je te promets d'être la femme de tes rêves. Je promets d'être la mère de tes enfants. Maman, oh, la Kisabana, elle a dit sur la éducation à bas. Je te promets de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime très fort. Baluka boy. Baluka boy. La maman des enfants. Maman des enfants. Maman va laisser la carte. Vous avez que ma femme voulait m'emballer dans ma colonie. Les akawana, mais quand même, tu te poses, on va laisser mon fils. La princesse. Petite sœur ya Maria. Moi malamu mais wana nzamba bongo. Sala. Comment expliquer ça? Voilà. On va tapoter. On a retard. Eh, vous tu es allé. Tapoter, partager. Tapoter. Maman Mama, if love is crazy, love is Tony. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, boyebake, eye na idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye
osali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na misolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya Lyon misunga santé tala na clinique misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Love is crazy, love is funny. José Baila. Na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate
Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekomaka te. Oh, mais bazali kuyiba. Ah, na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Bayila aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubonga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement. Soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Bayila. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane. Ndekuna ye ezali na Congo Central. Ezali na Mbanza-Ngungu. Ezali na Kimpese. Ezali na Kisantu. Tona Boma. Tona Mwanda. Soko kaka bengi na abatu. Numéro Isaïa, bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si. Ebwaka sili kaka. Na ngambo belaza. Na tena baza continue. JB Service akakuna ezali. Ezali. Angolais nalité. Angolais JB Service et par les amis Salilanga Yesu, Yesu, oh. Salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Bisenga senga sanga lole Nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Bato bakovanda pe na sima na ngai Nalemi via bisenga senga sanga lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu.
lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu tombola ngai oyo Laisse moi fako laisse moi fako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.